Okoluka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba ilalela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina ikopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini comme naina lobano ngalobi ekomela kita transport au kokondi maté au carburant maté mais comme carburant bazo ba même na poto partout ndeni telemika ko na Kinshasa car mais ça partout en plus ba chauffeur na biso nde bazana ba matana ba ka prix bi matisa ngana yebi carburant na ne matate batila ba 50 fois 100 francs bango déjà ba matisa ka transport bongo siko tanti ngana comprendre te en tout cas nzamba lola mboko yo on aura tout vu tala na kemba na beta makolo banda wenza somba zikida na kenda somba bepis makolo inde ti bandal mamba tika la episode odike ato chabo eko ata sur donc comme la demi terrain ato chebo ya betio soki na chebo ya zomisi nzamba lola boni bato poto basana ba et c'est bon seconde ni c'est Lena na éviter motema ya omoni tant to bota makabo boyaya donc mwana liboso nzamba pesi yo ba oyena mokili mwana liboso tozaka na mikumba moko to memaka ko ndima te po sima ba parents eza biso bana liboso eki bana liboso bazala sacrifier on va bon point Lena oyebi ke na ngena lo bangote po na soni wana ngena boma makambo litango tuni onde nza bikanda lo bibi bisa likambisi kila likambisi ngana za yaya même par respect et c'est yo yebi et c'est ndenga kinda poto vina ye alata abonga bamona ye encore nzamba pesa ye pembe munene mbinga mwasi ye penda donc et c'est vina ye statut na ye profil na ye a changé beaucoup tous les jours mais na ba heure yo bi vite benda kawa et c'est ce qu'on a pesa ka kutu pété maman et c'est parvenir ko finga ngai et ça za leka ke ko panzanga sango asosola ngai et c'est aloba ngai ba mibali nyoso nga tambola na ba makam hein
nyonso tu wana atanga lobi ndenge na tinda mibali na poto ndenge na sunga mibali ndenge na bokola mibali ndenge na sala mibali bazala na tinda mibali na poto ozoyeba susu pichu mwana mobali na ngana na pichu kutu bapesa ekombo wenge bapesa ngai ndoi pichu pichu ya nzoto mike milai mwana ngana mama kola sokotali mobali kitoko mbinga kola bana bazokola makasi mama pichu na nga kola yo yebita nazo vivre na papa na bango na bolingo papa bango saki pona ngai apesa ngai ndoi pichu wenge mwana ngana nga kola ndena tinda na poto ese amona mabe te pichu abengaka yo ya lobby pichu asalila ngai nini ake otangela nga pichu na tinda pichu na poto aza mwana na ngati mwana mobali na nga salila nga nini mama nyonso to pichu atindela nga to apesa ngai fona banda ko yebisa ese yende sinzili ya vie na nga na bana yeseke pichu atindeli nga bo pichu asali boye pona ngai te soka sunga ka azo sala mabeza te mais ko yebisa ka pese te kasi lona ki yango zobuka mama yakende ko finga ngai eseke miloba nga na bokoli mibali ya ndenge na tini mibali na poto nga na ane loko te na bana mibali na ngai entre autres pichu na tini na poto eseke ndeko saka na ngai na yebi te lena eloko yo ba éducation on to koli na ngona ba famille na biso ba tumwindo ki mundele mute komo sala bango to ni et ça zo déborder donc ko déborder ko tsabate na ko linga te ngai yaya ata yaya na zana eloko te ata na komi ko telengana ata lelo esango komi ko bokola ngai boyaya eza boyaya akolongola ngaki boyaya wana wenge ozo silikela esengo te mais tozo solola nde na ngai kitisa motema ndenge kakolobi oza yaya omoni basinga famille ebendanaka nango ekatanaka te ato lobi ato gangi obwaka ese te ngana ese ekatana mpe libela tokabwana lokola ya moni poto kotikala na poto libela atika na poto po mutu mwindu mpe mingi basata bakufi kuna ngana toswani mbala combien omona po bwake ngasa kende koyaka lisusu te nayaka kaka koluka o te siko naza na ndako nani tala tika ese omoni bato ya poto bazaka na ba stress na bango nyonso kobima ntongo kozonga poko kokenda kayu donc bamituna bango ekoma lokola bato baza na bapetage donc eloko yo omoni yo sumuka oganga mama oyo kokisa tension mpe tension ngo ezalaka mosika te tika biloko wana yaya tension oyo okita pamba tension mpe ezala nango mosika te ezalaka nango kaka pembeni okanisa makambo yese ye kuna aza na ye bien aza lete yo nde moto olati mikumba wana bango nde baza wana ya toke epai tozonga epai raison ekoma kaka malili pétage ya malili ya hiver bo biso nde matongo ti pokwa te biso nde matongo ti pokwa sikoyo soki il faut manquer moto respect tozongisa kaka motu na bango bakoma na bapétage olingi na pesa esentango akendaka poto landa exemple ya Joli Kanga oboni mobali ne Dede Kanga Dede Kanga aza malamu Joli Kanga aza bien bazosala makambo minene na Kinshasa pona nini azui Dede azui mwasi ya bien joli couple na bango bien couple Kanga esepe atana zokote to baninga baosala makambo minene ya vandika munoko ka kuna kokanga kolata kostafe ba griffe ba monena na statut a changer boy vina kendaki esuki wana te basomse na nzela te amankenga respect ya tika pardon à la santé ma chère la kana ki samtema Charlie, attends-moi ça. Charlie. Makamini lo sali kuna. Chamchulia. Yo ko tika isko kerite. Okoli ya 20,000 mubimba kuna. Lobalingala. Chichi. He was dead.
Mbongo ngani 20 000. Ya nani? Ya yo. 20 000 mama. Ya yo. Ya mama ipala. Ya yo. Ya mama ipala. Ma ipala. Ya esengo. Ipalo. Esengo sana ya ya. Esengo sana ya ya. Ana ya te. Ya nungu yo. Ni nyanga ya. Ko nyonyo. Ya nyongo. Nako tiko. Nyanga nyanga. Nako tiko. Nyanga. Tosoke. Nyoko choko to. Tiki tiki. Tosoke. Tosoke tiko. Chichi. Nako tika yote. Nako tiko. Tiki changa. Tiki changa. Na mutu nasoka andenge. Tiko nako tiki. Yo pesa kuna. Tiki choko tiki. Tiki nako tiko. Nako tiko. Loko luka luka kaka mbongo Isenga sengela tango nyonso kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso obebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Laissez tomber. Yaya na ngai yaya ngaleki na omutu nalanda yo yaya bandina bandi kobenga yaya nazobenga na ndenge nyonso yaya oteko koyambanga na telefoni te ya Karine yaya merdi mpe ndenge moko bolingi na mnoko koyambanga na telefoni te yaya nazosouffrir yaya naza na pasi opération basalaki ngai wana ya base pasi yaya tala mwa ndako nazolala mwa ndako ya moke oyo tato ya jardinier ode mutu ya mundibu apesaka ngai place wana soki asilisi kosala jardin na parka wanda lobi na ngai kota mpona pio libanda te yaya mwa ndako ya mokie boye ngai leki na yo basituation nazovivre nazobenga yo tiko koyambaka na telefoni te yaya soki boyoki nakufi yo na merdi bokolela ya solo wana yaya na malili ya potonga nazolala na ndako chauffage eza te yaya okangelinga motema boye yo nde mama na biso yaya yo moto atikala mama na ngai yaya yo kaka na message na ngai soki korépondre nga malamu soki mpo korépondre te likambo te yaya likambo te laissez tomber banzela wana laissez tomber banzela wana laissez tomber na bondeli yo na fukami ye laissez tomber
chanli oyo bandoki mosusu lokola baya chanli oyo ngai nazosomba biloko na ngai ya talo nazokanisa nazobomba mbongo na biju na ngai nzoka nde ya chanli oyo biloko azotekela ngai nyonso ya koloka ya monyato bato mosusu baza bato kokutana na bango na vi te ya chanli oyo ekobebisela ngai vi mbongo na ngai moko mama mwana na ngai nakoma kolobanga moko kaka na paki soki na fati Moni, mon frère, na soirée na mami foot il y a noiselle, hein? C'est quand côte nini. Est-ce que c'est ailleurs au son à Biloko? La Biloko, donc Biloko tu as Congo, donc tu as Afrique. Est-ce que Basolaka na mami foot dans le noiselle? Oui, Basolaka mami foot dans le noiselle. Basolaka? Mais oui, bah Congo les tout ailleurs. Na ba comportement c'est ya kawa non? C'est que ba be ba na. Nous soya lia kasomba na mami foot. Ba comportement c'est bazaka ki camarade na ndimité ba boyana. Bango za makambo akala, l'autre za makambo akala. Bon ngana ise banda bo mwana. To beba lité. Ba ko ngba iba na poto ki camarade da poto. On va en parler. De vos bottes là bâché. Ah. Non, et ça boy ko kabino. Ana ministère moi découragement de ozo moni wana. Oh. Obi yekuti kwa ndimi na pasi. Ah bon? Na boya ki na ngai. Na convaincre na niveau nyonso. Mais c'est monsieur qui Si na suka oya oui, alors boya bino ndia na appartement olala. Uta ba fi biso. Tu que na dia. Kishego yezo lingena na age wana siko. Awala de na okanga ba place belé pour olala. Obi ngata na poto. Omwe bato ndo mona bola na ba métro, na ba parc na ndi mateke ndeko na biso congolais par au signer pe ndeka ba bindele na to mona ba kolomboka. Mais essaie moi mati niveau. Comment est le niveau? Amati niveau. Yete bon nani? C'est le diable. Bon tout le bas surtout c'est la diable. Bon comment était vraiment muta lokolo, mutu ya fort muta sap andi ma vraiment makambo. Diable ma monsieur dans ouais, eta kama rapé. Pourquoi makambo soka c'est le diable, c'est le diable. Yo mo pe mukolo nzo. Diable la kama. Na desi pana effort ngana sala. Mais faut on essaie pour nous convaincre. Na boya ki na ngai. Na boya ki. Aboyi na niveau motema moko na convaincre ya ndimi. To bongisi même chambre to ke même na nini na biloko somba mbet ba télé asika. On a fait des dépenses. Donc on dit ba bo ta ba za bébé mo ga zo ko ta mana zo ya. Tala. Ba so mene ma télé asika. Ma télé asika. So ya buda boy na be o yake. O se pele zo mi mona makasi Yes. C'est pour nga olala na ba la kaka. Omoni eza ba choc hein. Omoni essaie à passer ba choc belé. Malgré tout on a neti comme le roi spirituel. Et puis na big ndenge bo tout na ngai so ngana olobini ni bandeko na nga na mal placé. Et puis ngai so le lo la libanda za pona ka makambo ese. Yo pe bo ça muta ba problème yo mon pe mususu wa. Problème ni na sala ni. De vos. Mi su dai mona ga mo cité. Na mona inde ni na mona inde. Vous avez là wana aye ko là na comme mi su comme borna. Ni. Yo konde mana so bi parler. On va wanga. Oh, tia biloko tala. C'est pour la rapport de vous à calmer. Pour la scène, c'est que Moussa Jackie ke après ça nga chambre mona ke fana na pas. Après so chambre. Après ça nga buka jeep ni onate. Oh, donc yo so se prendre la libanda. Lipati ndenga la libanda. Donc la libanda mutu. Tu peux là non na libanda. Na comprendre. Moi na bengele na téléphone kama kambo. Yo zo appuyer nani mo. Siko yo ba vrai diable. Oh, ngana za diable. Tele sasa camarade moi siko moi ka malamu. La tele ke bazana ndaku na ngai. Azola na ndaku na ngana sana. Asa yo faut tala yenu na miso mabe. Yo miso ngumene no tala. Kaka ki ozo donke. Non, donke te ko donke na classe. Est-ce qu'on a une classe? Classe ndaku.
Lipati kobetela bipale maboko te poso bokenda nga kaka bwenga mpe na okenda bino mabe donc sikoyo aamona ngo fiere ngai mobali na bino nalali na voiture lala po ete ya ombala mosusu donc soko ozotala esi alala na ndako nomoko nga mpe na yo otala eyo nalala na ndako na otala nga chéri oza camarade mabe oza camarade mabe moko mosuka na koyo na ndako no mpe kosala bongo chéri fungola miso esi alali na ndako na ye akomi koyo kotalaka ye ndenge soki azokende sukola kokota te nazokota te me bibale nde ezo eleki kokota te tina foto nabi kokota te tika luyalu olongokotango lipati tika luyalu bona okenda bato bandema kongo boye foto wana ezaki par erreur mais ya commission mo problème lipati foto ya moto alongoli nini bana baoleka nzia na bona ganga mpona na bongo bombarde na sa scandale oye meloko alongola te mais wana ezali nongo bafoto kaka est ce que foto ngo sikoyo bapiaki yangootindela bafoto ndenge wana atindeli nga te par erreur ozokata makambo oka mazoloba po aza mwa mobali amona pasi ya moninga na ye azokota makambo yango ozokota lipati ozondimanga te ekoki ese loko aboya boye mpe c'est bien po yo moto obebisa oui azolala na ndako na ngai so nazokota na salon boye mwana bato alali ne mpe abeti bafase ya mystique mosiko fase ya mystique naleki na ngai na chambre ye bipale azoprofite akenda ozotala ye boye azokoti na salon na yo moto alali na salon omona ete nini omona nga namoni nake mpo yo koya sulo ndako te tikalaka na ye makambo okomopimaka boye na bakati komekoya te tikalaka wana naosela bine na voiture nokotela koza transport namona te lokola ozokoteleka mosoba makasi mon amour bébé botulisanga kaka mpo nazalaki etulango na Kinshasa soki ngai naya na ye na bapoto oyo te moto alali na ndako na ngai fo na verifie bonso akufi na kati ya ndako na salon na ngai taba lipati devos continue na ye kaka yo mpe baosukisa kaka na nzela géré Denis botulisanga kaka mpo nakelelaki mwasi na Kinshasa moto alali na ndako na ngai natala te soki akufaki devos oyo ezwi ngai koyela yo mpe kaka oyike yo kanganga so oye awa donc oloba le nécessaire tokanganga na masolo ngai natika ye bana bango mona ozonga oni mpe presse boye esi na ye sa soko oyepa na ngai bosana nano journée obongisi makambo so na ndako oye na otofandi mama yo ntango okendaka oloba te ngai nde so na ye okangi ngai supo merdi yango na Afrique du Sud ndeni Merdi, ça va vraiment makasi. En Afrique du Sud, quand tu fais l'ongwa. Ah bon? Oui, en Afrique du Sud, il faut l'ongwa, je crois, dans 2 ou 3 jours. À ce qu'il y a de Belgique, après à France, à autant de la mer, appartement, on fait pas sombre en Belgique, je crois. Félicitations, ça malamu. Merci. Merci yo yebi kaka soki pe na lobaki lokwa mama nazokipe tenga pe na tika ebongo ngeza ka parce ça makila ozosunga kutu bato mosusu bongo makila na omoko yaya vraiment ça bien merdi akola il y a comment raisonner grande fille vraiment lokwa so pe mobali moko responsable ça pe na mbongo déjà mais merdi zo mobali ne kaka un garçon responsable ça la pe cadre la société donc vie à bien merdi a changé omoni tellement ça motema malamu mingi omoni ntango ozobokola donc bana bazokende wawa yo ndo lobi yango eseleki nanga tikala komona yango te amona ndenge nateka bandako mpona kotinda mibali na poto eseleki nanga tikala komona yango te lena ye mpona ye ngai nateka bandako mpona tinda mibali na poto akangela ngai kanda natinda bana mibali nanga na poto eza le passé kolanda biloko wana te en tout cas mpenza mpona merdi na sepeli merdi ça va mama ndenge nazoyebisa yo ndenge aza wana kokoma Belgique po babaki soka akomi baappartement basombaki azotala kutu mutu nini aotikela baclé ah bon azotala nayebi te na poto yango nani yango tokootala kuna oyo atikela baclé vie ya bien et puis faut azonga mpo avanda nde kuna te
na Afrique du Sud pa bazwi bandako ta pepe merdi yango yeyo jana esika ka rappeler du soir fais bonjour na merdi maman ça va ok okomi déjà ça va ok d'accord zela nazobenga bino pesanga 5 minutes nazobenga kasi nasisa na mama Lena pesi ope mbote nazobenga pesanga 5 minutes wana ningabeta kama solo ya kokufa lelo te bazotaka kombo na awa ya atuka bana loba non na Belgique ça va donc kuna appartement nita salika en Afrique du Sud les ba kona na mobile ne soko mbana lingi ya umela te soko asombika bongo azwi ba clé aluki bato atiki akotia soko azina pe ba locataire tatiki mutu moko atika ko landela ndemo pe na Belgique quand ndinga linga sala mwana bonga comme responsable penza bon soko na nyonso wana yo lobini mwana azana ba eza mapete ke banini eza mapete mama na ngai nga kuna lingi via bongo avani na bambongo so soka ninga ke vacances ke eza mwana esika na enfin l'hôtel taza na esika na libérer tanda ko moko to chambre moko avandi mais pour essayer dernièrement nga na yoki esaza na place au vanda te mama yo ki place au vanda te nga na yoki soki mundibu mobo apesa e place au vanda soki na place on pesa na chauffage te mama appelle été angolais bakota na hiver malili wana makasi ozolobango bien yaya ozolobango na esengo mwana mama na yo oyo tikela libele yaya mwana ni aza na baappartement kuna yo koyebisa merdi te azwa ata appartement moko bazoluka moto avanda azwa mama na ye atia kuna kanda nino esilaka te bato mokili kutu awa oyo toyebani tozoleka nosala boye moto asali yo mabe okopesa ye biloko akimi na biloko na okosala ye boye azongiseli yo mabe sikoyo mwana mama na yo kokosola na merdi te azwa mama na ye apesa ye ata appartement moko bobosana nyonso oyo akala wenge nga nayebi yo na motema oyo te motema mpe elembaka nango te mpo toyebaka te ezalaka libanga ezalaka mosuni ezalaka nini toyebaka te matière nini oyo nzambe asalela motema wana Comment de poids ma chérie? Non mais quand on soit na merde, non mais quand on soit na merde, na yo kana no. Te tango zo rappeler awa, tango zo benga yo, tango zo rappeler awa tuka penza sola na. Te na ebite soki ya bengeni makamu nini, lokwa na ebi na makamu ya bengeni. Kasi so bosi sola nanu o ya bengeli ngai, na tala soki nakoki kokotisa te kotisa yango kokanga motema te bokobwaka ye te wenge voilà nabengi yo awa tobima libanda mpo bato baza ebele na kati tosolola ndenge ya mibali oyebi te mpo na nini nga nakota liboko soki oyokaki malamu me nakoyebisa yo nasali nyonso esengeli mpona mwana mwasi wana ese wana ere olobi kombo ya moto nga nalingaka nasala makambo ebele mpona ye esalaki kaka naloba nimporte quoi limbisama omoni boba nga naza na rien pensé soki na baproblème ezala te tomoni kobongisana malembe toza nde toza déjà bafamille merci so ekomi koswana eza vraiment bien te toza bapapa talaka merci mama talaka tozosolo yango wana tolinga tosola libanda biso mibale bosali bien permettre biso tobongisa makambo na biso d'accord nasepeli eza mpe émotion mama nakosa yo te ndenge eza émotion naza na lubwaku na yo okuta ndeko yanga mutanga biso tosola biso de ko penza papa foza na kimia papa c'est normal nazo comprendre foza na kimia papa je faut comprendre okay. Eza facilité merci aza parce que aza leki na yo pona ko bandela chichi kanda ezala lisusu na biso mbala papa bapapa boye baze bele te nzamba pambola yo conseil na yo mama expliquer pe motema na biso merci bozala na kimia na osala bino ba poisson comme ça na poisson na komandaki kolianga moko na yebaki te ndeko nanga azali oui papa makambo na biso totie pembeni bakisa pe poisson mosusu pona biso mibale OK nzamba pambalo lokola eza penza bona sepeli makasi na osala bino geste makambo na biso mibale toli ensemble tomeli ensemble
D'accord, ils appellent ça bien. Na sepeli makasi. Merci. Merci beaucoup, papa. Omoni photo? Omoni esengo? Bon, esengo mbia. Omoni ye? Namoni nangaye, namoni ekimi kutu l'accès susu. Yéwana. Bon, ngaza na problème te, mais tous à un peu juste, na sola gina mwana mwasi, yé mon sepeli nanga aliki. Eza nango komito kisate. Bon, na yo kayeke. Eza bolingo. Naza na problème na yo te. Soka yebisinga ke no alingi ne Robert, nga na tiki na nga na oto na problème te. Bana. Do makambo nga penda Christine na yoki penda do penda solo. Nga azalaki na ngai te oyebi yango bien na keleki Dubai. Nazongi na okuta yo na kati ya condition za nango. Eyaya, mwa bana na ngai. Lipacha za wapi? Lipala za wapi? Na mama bele, ete mama bele yebi toza ngoka na condition oyo. Christine, yo muko yo moni mama. Na oloba sutu nini ngai sina sambo na ngai. Kinshasa lingali sola baso. Mutu na mutu azaka na ba problème na Kinshasa. Mais soki ba moni ya muninga babosani ya bango bakomi kosala ya baninga. Na sala nini? Christine. Ngai na comme le la papier na photo. Ah, ça va pas non? Ça va pas parce que ça on le verra pas français. Français. Parce que ça il peut bien parler français mieux que moi. Hein? Parce que ça traité ma peine en tant na yeye. O ezaki na lali boye. Christine. Parce que ça koya vangulio pendant la liputa ko la muka. Ça va pas non? Ça va pas parce que ça. Ngai essaie. Mais na garda ki calme. Makambo mingi li pati azunga mona mabe. Makambo mingi na yetsa li pati te. Makambo ebimi na sima ki ya ba photo na ngai ya boye na lakaki molai. Ezaki erreur ya téléphone. Eza pour le loko on attendait okoloba na muninga ke ndo surprise libanda. Nenga lelo na surprise. Bipale o nga na téléphone na bipale. Mobali wana molai ngambo ko mna pesa bipale molai. Molai ngana banda Kinshasa yo yebi. Ndeto zaki na molai. Nande na yo pesa pasa bipale wana. Ko tu bipala ko pesa na matata molai ya denga lobi na ngai se. Bipala ko molo bana ngake ndaku yo mtofuta ka meza na kombo na ngata molai ya pa ko mo ba prise. Mais tu reçois la makambo zedeni et belé pesa buzo ba to potani na moni pesa ba mwindu. To lingani te lo poto mwindu. Li pati lobi aye na faire raisonner ndambo li pati ba yana devosa. O esengo ba condition zo vanda eza pesa yango tenga lobi li kabute. Na sala ki mabende na tika ki merci na Kinshasa. Na sala ki mabende na mankaki ya Karim par respect. Na sala ki mabende zo reconnaître yango. Mais on a zo futa. Si quand on a futa na okenda ndaka mutute. Li pati zo ba nga ote devo li pati esengo to tende. Nandaku. Ngaki nandaka li pati. Namona ka passe ça OK l'équipe est banda ya ki clochard. Ma yango ya ofeletti yango. Yango yo la sukoli. Ya ofele. Nasina oki ngelo le clochard yango. Donc je m'en fous complètement donc nzambe ke leka ndenge zoki nzambe ngana sambe la kasa juste. Baninga babalukelinga pona bengisa ki mwana te. Bipala ututela ngatolo po ye Irene na poto. Makambo Irene salinga ya. Irene oyo. Irene ngoko bimata na douche uti ko sukola Irene sala na kota na chambre na lala lokwa na lata libanda soka za na téléphone lata na cuisine bon sumo la yo kuta na zolata futa nani nga mukolo boy na zola na salon na uti l'opération Patricia di pale nga kutu kuna pesa ke komba Patricia po mola ya uti na ko mona nani mi Patricia di pale osaka nanga ona poto ona ndaku na poto ndaku ezani Christine bambongo nga na simba mama bela za motema mabenyo kamupi abimisa ngana ndako ngana ndaka mama belé combien de mois on ngana zako futa yazo futa te tu te rends compte comment sont les gens les kamote zamba yo kanga mawenzo zamba yo kanga ma ngona tuna nano ya Karina ngo est-ce que boyoka na yebo tena ya Karina za motema mabe na moni pichu wenge wana mobali lo ya tindala na France wana pichu wenga zo benga ngai o mama ese ça va Pichu wenga benga ngata oke benga ngapwani seke ye Karine pala abengi mwana mobali na Pichu kwa ete seke ngana komi clochard yango Pichu abengi nga donc pour dire que ba ko se kanga eli kapute merci nazo bonde la kaka pona bango pona merci nazo bonde la pona ye ya Karine za ya nanga na otika ba ko na maboko nzambe na kolemba te maman pasteur maître Kelani moi ça secrétaire général maître Kabongo une affaire étrangère ayebi azamalamu kutu na liko epse ba detail yo tialo na ka chama bulungu na sepo na situation na merdi nga pe na koluka Karine to solola makambo so lekana kimia na kitisi mutema na maya pio ba camarade na ebite soki eza ndenge nini Tyson na lobaki na ngamena comprendre que mutu ye Tyson musala ba ko loba lokola monaki ngai pa Micheline moi ça Bambason moi Bambason azo ningisa Paris mikolo mobala bien wana azo ningisa Paris azupe moi ça motema malamu lokola Micho
hein Chorambe bengi na ngwe mo mobile ne Chorambe Micheline mutakoma boya kotikela nga biloko soka ya kotikela so na moni na sana makasa okepa bango te aya tikela nga biloko a chauffer bien bongisi na yebiso esika mutakufa ki Micheline na koya kotikela nga biloko alambi abongisi ba serviette ba coca ba nini atikeli nga Micheline na tongo na ngwa kotinda muto aye na sukola kutu basani te azuye moko bongo akenango donc soki moi ça bamba son te on penza ba pambol bango musique na bango pe na Paris okende bien hein yebi paleka ko azaka ko yina Micheline motema mabena Micheline akabola biso na Micheline lelo Micheline tazo sunga nga Micheline mishom tazo sunga nga moi ça bamba son hein Chorambe ndem takomo akomo sunga nga bango baninga babuaki nga na likambote Christine situation est comme si la beauté il faut tout le solution la situation on a une lobby on a zoké les châteaux rouges na ça on va course mon château rouge wana comme ça on a zo ko récupérer tout ce mandela to ke totala ngandengo atenga na zo biso makambi totala ngandengo wana ya Christine nalinga na ngayo mingi na ndenga mabete ya ba passion na moni na bandako batuko nga ese na ko fanda so na ndaka mutu na poto te nalala ka libanda ndenga ya na ndenga mabete ata Micheline Chorambe a proposé nga lobi essayer kola na ndako chambre ngo mena bité nanga ipo tanga na kati ya na futa kaka punition na ngo na zo futa na tuni yo nga na tuyo na keso nanga ipo tanga ya tala na koma ki papier na ndako bisanga ponga na zalaki te nyoso tuona yo moto lukaki yango nga na zalaki te so nga na zalaki nanga ko tiko la condition boy et puis nga na zo senga au service zo sanga ki yo kola la bandaka batu te ndako na komi ndako batu mususu wana kosi wana vraiment kosi yo mo bonga maka so na kokumba lokola tracteur na kokumba yo pona ko tikola na condition boyete yebi combien batu baosa batu mabe na kata ba parka po yo kutena na makambo te yango zolo bandengo zolo ba wana bazali na makolomine alandaka sela semoko kasi yo makolomi bale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini